Ce ras-le-bol s'est généralisé chez les opérateurs économiques propriétaires de la concession Marie-Antoinette Mobutu, située à la première rue Limité. Cette concession est au cœur d'une spoliation dont les auteurs sont de ressortissants étrangers responsables de la société Congo Future sous la surveillance des agents de l'ordre de la République. Ces opérateurs économiques ont récemment dénoncé le comportement de la ministre d'État en charge des affaires sociales, F. Bazaïba. Ils l'accusent de sacrifier les intérêts de Congolais au profit de ceux des Libanais, en autorisant ces derniers à construire et à poursuivre leurs activités au sein de la concession pour une durée de 25 ans renouvelable, bien que le propriétaire ait saisi toutes les instances judiciaires afin de contester cette décision. Ce jeudi, une mauvaise nouvelle est tombée. Des engins de la société Congo Future ont pénétré dans la concession pour entamer les travaux, alors que l'affaire est encore en cours de délibération. Pourtant, la loi foncière numéro 73/021, modifiée par la loi numéro 25/062 du 3 décembre 2025, impose des barrières administratives et juridiques strictes pour empêcher le démarrage de travaux sur un terrain contesté. Face à cette violation flagrante de la loi, le propriétaire de la concession Marie-Antoinette appelle la justice à faire preuve de la plus grande vigilance. Scandale foncier à Limité. Les opérateurs économiques congolais se disent sacrifiés sur l'autel des intérêts étrangers. Malgré les verrous imposés par la loi foncière, la concession Marie-Antoinette Mobutu est le théâtre d'un passage en force de la société Congo Future dont les engins ont investi les sites ce 30 avril. Entre une justice défiée et F. Bazaïba, ministre d'État, accusé de brader les patrimoines national au profit des ressortissants libanais, les propriétaires appellent à une réaction immédiate des autorités afin de stopper ce qu'ils qualifient de spoliation à ciel ouvert. Audrey Bouzéné pour plus de détails. Ce ras-le-bol s'est généralisé chez les opérateurs économiques propriétaires de la concession Marie-Antoinette Mobutu, située à la première rue Limité. Cette concession est au cœur d'une spoliation dont les auteurs sont de ressortissants étrangers responsables de la société Congo Future sous la surveillance des agents de l'ordre de la République. Ces opérateurs économiques ont récemment dénoncé le comportement de la ministre d'État en charge des affaires sociales, F. Bazaïba. Ils l'accusent de sacrifier les intérêts de Congolais au profit de ceux des Libanais, en autorisant ces derniers à construire et à poursuivre leurs activités au sein de la concession pour une durée de 25 ans renouvelable, bien que le propriétaire ait saisi toutes les instances judiciaires afin de contester cette décision. Ce jeudi, une mauvaise nouvelle est tombée. Des engins de la société Congo Future ont pénétré dans la concession pour entamer les travaux, alors que l'affaire est encore en cours de délibération. Pourtant, la loi foncière numéro 73/021, modifiée par la loi numéro 25/062 du 3 décembre 2025, impose des barrières administratives et juridiques strictes pour empêcher le démarrage de travaux sur un terrain contesté. Face à cette violation flagrante de la loi, le propriétaire de la concession Marie-Antoinette appelle la justice à faire preuve de la plus grande vigilance. Merci Nabino. Oh mon service. Merci Kaka. Merci. Tu comprends? Ah! Il est blessé. D'abord de commis. Merci. Nous sommes à Massina, où une maison ayant coûté des milliers de dollars américains est aujourd'hui réduite en cendres. Située au numéro 48 de l'avenue Matuka, quartier Matadi, commune de Massina, cette propriété appartenait à maître Jean-Marie Kabengela. Il y habitait de 2007 à 2013 avant de la laisser à la disposition de sa mère, des membres de sa famille et des locataires.
Sa démolition suscite de vives interrogations et inquiétudes tant parmi les habitants que dans l'ensemble de la commune de Massina. À l'époque de Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la RDC, cette maison n'avait jamais été touchée lors des opérations de démolition des constructions anarchiques, car elle respectait scrupuleusement les normes urbanistiques selon les responsables de ces opérations. Mais avec le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi et sous le gouvernorat de Daniel Bumba, le diagnostic a changé. Là où l'équipe de Kabila voyait une construction conforme, l'équipe de Daniel Bumba a considéré la bâtisse comme anarchique. La décision de démolition a été ainsi prise, surprenant tant les habitants de Massina que les propriétaires eux-mêmes. Selon les habitants, l'opération qui s'est déroulée le lundi 16 mars 2026 a ignoré les règles, notamment celles concernant l'indemnisation des victimes. La destruction a provoqué consternation et larmes parmi les habitants et les membres de la famille de maître Jean-Marie Kabengela, y compris sa mère âgée de 81 ans, ainsi que d'autres proches et locataires qui vivaient dans la parcelle. La veille, le dimanche 15 mars 2026, maître Jean-Marie Kabengela a dénoncé au cours de l'émission Info 7 le non-respect des procédures légales dans l'opération de démolition des constructions anarchiques débutée à Kinshasa, notamment le manque de relocalisation et d'indemnisation. Ces propos semblent avoir choqué les autorités de Kinshasa, dont l'incompétence aurait été exposée publiquement selon certains observateurs. Disposition constitutionnelle impose à l'État congolais de garantir à la population les logements décents. L'État congolais étant défaillant sur cet aspect des choses, chaque citoyen congolais se débrouille s'adressant à l'administration publique pour pouvoir trouver un lopin de terre et ériger une habitation pour la famille. Il est curieux que la même administration qui tolère que les gens érigent des maisons y habitent avec le titre de l'administration, que ce même État puisse s'évertuer à opérer des démolitions sous prétexte de construction anarchique. Pour beaucoup, cette démolition apparaît comme un acharnement contre maître Jean-Marie Kabengela. Lui, pour sa part, garde le silence et reste confiant que justice sera rendue. Dans un pays démocratique comme la République démocratique du Congo, le respect des normes devrait être une règle. Pourtant, malgré les directives du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement de Daniel Bumba semble les ignorer, provoquant frustration et colère parmi les Congolais. La loi oblige l'État congolais à indemniser les victimes avant toute démolition, comme cela se fait ailleurs. À Kinshasa, ce principe est ignoré, révélant les failles de l'équipe de Daniel Bumba, incapable de concilier normes et droits des citoyens, soulignent certains observateurs. Entre improvisation, manque de transparence et décisions arbitraires, ces actions montrent les lacunes de la gestion de la ville. Les Kinois, comme beaucoup d'autres Congolais, attendent le respect des normes, des droits des citoyens et la justice pour toutes les victimes. Voilà le Congolais. Balabala l'État, au cas où Moutapoui Azoki, toi Koufi, qui va porter responsable de ça? C'est pas normal, Babiloko pour Salaro. C'est pas du tout normal. C'est là qu'ils le font. Oh, piscine. Mais c'est le texte. Oh, mais à mon doute. Qui c'est la cop? Oh, non, piscine à cop. Jamais vu. Oh, tu as combien? Combien à qui Nzambe? Nzambe, jamais vu.
Oh, ben il faut la filmer, on va côte à pena. Papa parti piscine comme il cause pas piscine na biso. Makazi na mosala ndai kusinga ebele babetaka tolo babara na bango bazana babara bo baketa basila bo walelo bachingala bata matolo Sala o basali terrasse o euti mai ezouta rompwena bon bokangi terrasse ata entrée moko eza te oyo koyamba mai oyo po ememango na terrasse ya monene kuna metala lere bakotia entrée kuna tala place bakotia alors ekubando matana mapango ya bato wana avec les émondis nzela eza te quelle technique oyo bazokosala mosala oyo passage yango oyo komokotia kuna siko place oyo tala nanu awa nani tala awa epuis ndenge balekeli awa kurdi oyo ndenge esalami c'est compliqué oyo siko boye mai oyo ekwanda uta boye so mbula ebeti ekobwaka wapi mais ta misala baosala jacques filme lisusu awa tala awa mpenza boye soki mai eutaka rond-point ngaba nyonso to eyaka awa na terrasse oyo siko awa bakangi siko mai ekobwakama wapi omoteki baso misala mabe sike so mai etondi awa ekodeborde ekoteli population na prince yango esala na mikolo ebele te même chose jacques zwana veni na direction zwana okuna ndenge bimitala siko awa zo awa zangambo tina presse tala tek telema kuna akona eza biso terrasse likolo tala esika batie presse mai oyo terrasse oyo fo ebwaka normalement awa po awa emema na rivière ya monene mais tala sika mosala bango baosalela biso tala mosala baosalela biso Tchanga caméra là, balona caméra. Vraiment compagnie engrenage. Musala ozo sala na ngaba ezama be makasi. Biso ba eli ngaba tokotika bino kimia te. Soki to bongisi tokoyoka. Et puis ekozala sous supervision, il y a service, il y a ITP, il y a commune na biso. Boye ça ne va pas boye. Rien partout dans le cas où il y a des gens qui gouvernement après quelques mois la population a souffert mais contre la population non mais ils ont souffert la terre non nous aussi si misala te dossier oyo to kenango tina suka ba place mususu fa ki bocha ba terrasse mi balé boche ba terrasse moko alors budget bozali pour la terrasse mususu ya kote kuna exact toki boyibi mbongo l'état a itali bino makamba bino tala penza ta bino mo ingénieur ya mayele awa nzela terrasse ba mapango zawa na eso utaron poeso ya ti akomi awa bolekisi mai te mal awa elekite sikoyo est-ce que oza kosunga population kosa musala malamu zama mingi bato faut pas stopper dans musala il faut pas stopper dans musala comme ça total comment on peut arranger parce que vous êtes normal la population pas vandina papa gouverneur awa toza liboso ya même ligne ex-ambassade à France place comment chicken ain soki chicken ain papa gouverneur toza na makambo koyebisa yo papa gouverneur awa toza liboso ya immeuble oyo kombo nango eyebani te
na avenue Tchad numéro 5D bazo faux sceptique na bango batia na balabala papa gouverneur oh nyonso ozomona oh nyei na nyei papa gouverneur bisika batu bazoteka bisika batu bavandi papa gouverneur oh na olakisa nyonso oh nyei na nyei magasin oh ba indien oyo mukolo nango kombo na e romance kombo na monsieur Rajou ye po na ye biso to bela to kufa po yezwa mbongo magasin oh mukolo nango indien kombo na romance Rajou awa nyonso papa gouverneur nye na nye oh nyonso papa gouverneur kopesa batu maladi nye na nyei papa gouverneur mama colonel Mimi botele la biso nonu makambo oyo omoni magasin oyo kombo nango romance omoni magasin wana kombo nango magasin techno oyo bango ba responsable ya immeuble oyo papa gouverneur na restaurant de bonheur oyo zaka liboso ya memling bango ba responsable ya nye oyo papa gouverneur oyo nyonso nye na nye papa gouverneur tokosuka boni oyo kopesa batu maladi boye papa gouverneur ata mawa te papa gouverneur ba responsable ya nyei oyo eza ba indien magasin oyo kombo nango romance bango ba responsable ya nyei oyo bango ba kolo immeuble bango na magasin na bango ba vivre à solo te biso papa gouverneur todo vivre solo likolo ya indien oyo aya na mboka na biso po to vivre nye na ye papa gouverneur talela biso likambo oyo indien komisa biso moumbu na mboka na biso alobi akobongisa nye oyo te oyo yo obebisi te tala liboso ya restaurant munene boye batu bazaka baliaka kaka likolo ya nyei bazo vivre likolo ya nyei papa gouverneur talela biso likambo oyo mama colonel Mimi boya koleka nanu awa nye leki miyibi awa vraiment mais gafale zeleka te bayebibisa bato lokwa miyibi mais gafale eleki te kaka oyaka babonza bato biloko bato baperdre biloko na bango ya cher mpoya nini boye tala nde mboka eningani bato baperdre biloko ya cher mais gafale eleki te dele te nini te dele te nini te bayo bimisa biso vraiment oyo likambo nini Aujourd'hui aussi, c'est un autre. J'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs là. eza mabe makasi ya lelo tuje lobaka nga sikoyo kupuka na sikoyo miloko ebelaka bamoye loba bamoye bima sikoyo ezala nini ezala boye Voilà, chinois asili mayele ye wana kopere dako comprendre te akosala nini parce que awa nyonso ye kozonga mpenza norme donc nyonso ye kozonga mpenza na ndenge esengelaki donc comprendre te nini ekosalama ezali démolition mpe kokweyisa nyonso bato nyonso bakamblaki fleuve Congo bango wana bakokweyisama na bipai oyo nde bokolanda na bilili ete tozali kolakisa bino yaga aperde akosenga baya voilà bato nyonso bokomona bakosala mosala bakolongola biloko rapidement parce que bapesaka bango dérogation bapesaka bango ete bayeba na kolongola biloko na bango na lombango mais kasi yebaka te elongi nkani ya kolongola yango mais kasi lelo ministre provincial de l'environnement assainissement embellissement mpe aménagement du territoire na kati ya mokonzi Kinshasa ministre Léon Masiko okoma mpona kozongisa mpena nyonso en ordre na bipai oyo donc bandeko nyonso barembla fleuve Congo e bipai nyonso bokomona oyo ezali esika ya mai donc fleuve Congo efe koma tia bipai oyo mais kasi fleuve ekundama baremble non seulement mabele mais kasi bazwi
bazwi penza ta kotonga pe comme c'est siko concession na bango comme concession na bango privé na bipai autre na kati ya commune ya limité précisément na kati ya Kingabwa a pe ndinga bipai o boyebi ete to sako koma Nikolomile kaka pembeni ya Bralima ende yango na to siko zonga lisusu a pona te démolition opération monene ko sala na bipai o Anje wana kokota Anje wana kokota Anje wana kokota Anje wana kokota nyonso bazalaki na titre précaire mais kasi basili kotongondir mpe baremble esika oyo Premier drone, c'est des drones. Tu deviens drone. En gros, non. Je mets le mode avion dans mon téléphone. 24. Voilà, nous sommes comme on a dit concession avec chinois. Oh, nous sommes comme on a dit port Yanzingi. Maintenant, nous sommes concession comme on a dit Rambla, fleuve Congo. Vous allez fleuve à mon nez. Vous allez permettre que ma main soit comme le canakalam. Et que les main soit minée, ne peut pas que comme la fleuve. Mais quand c'est ce qui fleuve à cause d'un moyen, il y a que Zwapenza. Kasi ya kokoma tope koyama mama nyonso ko uta na babibale nyonso ya miki ezali ete po bato ba ko rembler d'habitude tope habitude comme sango penza eloko ko mo mesano on rembler un fleuve tope ndinga ya fleuve mais kasi lelo ba chino basiko kende bien que